Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino 207 de la presse, votre humble serviteur. On a enseigné Labino Moussala toujours quand on est dans le bar na ben na beauté te beauté deuxième république na pesaka o nazanango donc Moussala toujours toto sala kaka po bino bo sepela surtout na babone nyonso ya Congo check check TV bo continuer toujours ko pesa biso confiance et puis ba on a beaucoup tité beaucoup tapo makambunde za awa pi ba solution za awa Congo check check TV donc yangonde makambu et puis là nazo pesa mbote na boss na biso tolobara ki papa biso aleki papa na bango na mayele boss sibu mutombo wa kweto wa mankanda mashi wa mumenu ketu ka tujimini. Donc ça la rend bien, on a le baki gif et ça la rend bien. Donc les Jerry Kobetox à travers émission Nabino, vous avez le droit de savoir oyo ezali idée une idée à Darling Love à baki que tout ça la émission oyo vous avez le droit de savoir pour na kosola Nabino, pour na kolobara Nabino maezo les cas précisément na Congo RDC, surtout na Kinshasa oyo Kinshasa ya makambo. Merci beaucoup à la grande équipe technique namoni Metitima mobile nzoto mike facile à galérer yewana azo simba réalisation pe montage et au four et au moulin. Lelo Jerry Kobetox nazana ba invité na ngami balé oyo nazo solo na bango sujet oyo eza kafu ndeko za liboso ya laptop ndeko za liboso ya écran plasma benga ndeko kotisa na palin po sujet o lelo Kinshasa to ebite sozo kende wapi makambo ezobota mabota makaka yango to ebisaka bino à chaque fois soki bomoni sujet oyo to betela bino na Congo check check eza ba histoire fondée te eza makambo ezosala mapena na Congo d'abord encourager biso et ko sala bien na pesa na mbote après to kende siko na lisolo poto yo kango biso na bino na ba invité na nga na zala bango na plateau mama ya likambo oyo ezotoka lelo Kinshasa oyo tu habites ce tozo kendo wapi mbote Deborah Kapi mbote papa Jerry Kobetox qui mezali ya makasi oui bisi batu nini onyo surtout balanda na Congo check check j'espère que c'est la première fois au participer na sujet na biso na Congo check check na bisi kaka balanda Congo check check batire vraiment attention mingi vraiment na sujet lelo voilà oui voilà sujet lelo les assomo là je vois directement ma maman chérie Maman Pascaline Mujinga wakwetu et puis bakisa lisusu mama dongo mamotema ya fiotingoma ya dode mavumisa beta nzete na mai Jerry Kobetox ça sepela moni nazaka fier na bateau basolola boss c'est bientôt donc si je na biso ya mokolo ya lelo eza pena pasi na mboka oyo babengi Congo RDC makambo ezo salama histoire eza histoire réelle moi na mobali ya lobi Jerry Kobetox mopanzi sango lobela nanu bandeko ya Congo check check bandimi ya Congo check check babone ya Congo check check lisolo nango bapesa nga conseil na sala nini donc ndeko mobali ya bandeko tambo na nzela ndenge zalaka ka utai ko ba cop lokola patanga ko tika ba demande bino moko boyebi badongolo miso ndenge bakoma na Kinshasa na moi babanga na bango lisuma kambute papa moko atelemaki na mutuka na ye ceux qui pèsent qui crèvent ceux qui pèsent nini ba jeune moko ba bimeli papa wana po ba zoyer sac na kati ya mutuka et les garçons en question oya beteli biso lisolo oyo aye ko sauver papa wana lokwa zaki moi costaud a grimacer ba garçon na tout la mwisi ya zaza babwaki sac apesi papa wana ebisiye apesi carte de visite à lobi obenga ngai tokutana mikolele kakate eleki garçon pe ndenge zalaka kaka abengi papa wana papa na ebisiye naza na bureau yaka na bureau tokutana les garçons en question aye na bureau ya papa wana félicité ya présenté pa ba travailleur na ye bota la garçon sauva ki ngai saki ezaki na ba document ezaki na ba mbongo elingaka kende metela la garçon sauva ki ngai batunyo so aza gentil bona papa wana zui billet à $100 à pesi garçon wana oyo eza lokola merci na oyo na pesi yo mais atuna ki garçon wana
otanga to otanga te to ozana niveau nini garçon na bi papa yobi oyebi yo moko Kinshasa naza gradué et puis moi na continue qui moi licence mais moi ma koke ekoka quitter ba boti ba kufaka donc naza vraiment délaissé ayebisi ba papier zali yelanga ba papier garçon wana ayena ba papier papa wana tali niveau d'étude de garçon wana na yebisi bino bandeko bozolanda biso ezalaki lokola mbisi ya moto moko aye lelo na entreprise sima mukolo moko ya mibale abandi musala papa wana engagé garçon tala mutema malamu ya Congo RDC pe tozalaka nango mwa muke mais mama ya likamu na biso bandeko nanga toza na plateau eza nini garçon wana nzoka nda vivaka boyebi lelo ndenge komi monde komi en envers ba mama na ba buchu ba papa na ba bebe nzoka nde garçon wana avivaka na sœur moko boye mama moko boye conseiller 10 mama wana nde mwasi ya papa wana oyo garçon wana sovaka oyo azwi lelo na musala bandeko na ngai mwana mobala leli alobi Jerry na sala nini mutu na salisi yepe ede ngai ezaki na liboso $100 mais apesi nga vie ndenge balobaka kaka bapesa yo mbisi mais ce que pesi ndobo nde leki papa wana pesaki ye ndobo oyo ezali musala mais tala mama ya likambo ekoti na kati ya mbutu na likambo oyo mwasi ya papa wana lela garçon wana na niveau ndenge garçon wana zobete nga lisolo akoma kolala jour moko alali na ndaku jour moko alali libanda baveye provoquer baveye subitement baveye de prière siko garçon alobi bandeko na ngai na pona mwasi to na pona musala bopesanga conseil mais naza na bandeko awa na plateau bino pe bandeko bozolanda biso déjà bokoma na ba email na bino na ba commentaire bopesa e conseil na banano na Yves d'Or beauté d'argent quand même aza papa na kata plateau oyo ki lisolo oyo idée na yo eza nini pona mwana mobali wana apona musala to atikala na mwasi. Bon, jusque là le col non boss n'est pas comprendre non lisolo te. Il faut assainir les deux chemins. Parce que il y a déjà banek bolingo na ye. Ma moi les alagité. Voilà il y a coïncidence. Il y a coïncidence de tout en ici bango na père wana. Mais en réalité il y a banek mamba bolingo na ye. Il y a zagine buchu et pas mère wana. Merango abendara ye. Ya solara bien, ayeba binga beta otigar bien, akoya ane bien ambetu. Moi tatami élévation kitokos. Siko. Poso ya bi abo makchida. Abo ma solo ya mère. Mère a encore te fiti jusqu'à ce que mumsuka na sa couser à na père et ça li ki ba longole boulot. Pour mère a comprendre que kunane moi solution ndenge ya vilatoire et solara moi bien. Ya na au sola kitoko que père. Père trop de boulot, trop de charges. Il y a une seconde cardiaque et comment on y a bango systématique moi mais à rondona na moi qui to. Donc pour na Yves d'Or beauté d'argent garçon ana lokola papa na ibina nuté atambusa no nyoso mibale. Et atambusa no nyoso mibale parce que so abi aboya musala papa na tuna ye le pourquoi parce que yo tina passi. Ce que boy musala ga subitement boyer ma pêche computer que non ah musala biso pourquoi il faut pesa boy. Il faut ça la boy pesa loko je loko. Te yango te balobi bango ba pesi yo travailler na yo pour coûter na ngo chance dans libaku na 1000 qui ne ba vite c'est pas un problème moi c'est patron ou pas il est pas comme un patron à part na. Voilà, merci beaucoup les agents intervention à Yves d'Or beauté d'argent. J'espère que Kapinga wetu oyo kininge Yves a intervenir à lobi pour naie atamisa no nyoso mibale tant que papa na yebite yo zo pesa nini na bandeko bazo. Oui, merci pour la parole. Pour na condamné no maloba Yves. Nazo ibisana mo mbalwana. Papa. Tala si mazonga non moto. Kanisa muntu oyo ala kisho ndenga kolona pe obuka yomoko. Siko obebisa bisika wana. Pona makamon boué ezangatina. O wana zolanda sa ni femme mariée. Lelo lobi pa robo ya yope. Mais si on peut être moussala ni pour nous, pardon. Au monité qui est au fouté, c'est mieux le roi non patron n'a yébité. C'est mieux otika. Pour ce qui est yébi. Ah,
Imo yebi ko bimana femme ou azam marié au sel en prison hein. Donc pona kapinga wetu atika pour ceux qui patrouillent yebi et kozala mabeme Yves d'or auto baxelo mo awana to baxakaka alobi ceux qui patiki patrouille tuni moto ki koluka makambo pe yebana nango kaka non eyebana poni azwa courage ya ko yebisa nanu mwasi wana zo benga mama buchu wana qui est mobali o pesi yaza na musala aza mobala mama buchu donc mobali ne o abala ye azwa courage o yebisa ke ngana lingita atalise asolisa ye atalise abiki yebisa ke na lingite to suka wana oui to suka wana. Voilà. Ça dans la paramère wana. Je moi rondonne bien. Pour bien dans la bambola. Tu là comme mascara. On ngambal pour la balar. Attends, on se va John là. Ma fille me soupe ma belle là. Bon trop. Mon zate bolingo. Ce qu'on comprend, c'est un peu ce qu'on comprend sur le bango. Ngai mon ade bolingo ade walin. Jo apesa ke la so ke abetse mo ngane na suka nga zila kana misko pa muto abeta ke bien. Wa ne lo tala abetse bien. Na zila kana wa zo ke pa muto la lo balenga pala ka bolingo mbongo. Asimo nga pesa ko kulo ne kene la. De bolingo mbongo na mwenza ka changement de bande brise que ça qui n'onta. Voilà. Donc mère systématique et beta normal. Ya rondola ne bien abeta ne uchi mata bien na tatami. Sikoyo yo ya sa mère que non, à partir d'aujourd'hui, judo pénage CKV, ikaji to bunda soute. Tout ce qu'on nous pour nga na masolomo koto yo et comme moi mon bureau bani. On lobby aibi sa mère wana vérité. Parce qu'on a vu des vérités on a resté et si matin mère boya. Mère boya réellement tout bon yo so para mère ana. O ka bilengi no agweza place wana. O se retrouve place wana. Non baluka mobile o balukila ye pa mobile non ozonga mangwe pa mobile c'est longola moya mobile wana yenda sala je wana po bakalo na nzela ya meloko yende ayo sauver po moi na yebeka mtakala ngai on a rappelé basi misusu pa mabala tonga muli mobile ne atana faiblesse a kokate azana pona ko aider ye atana pona ko aider po ni bacha mama na bokoko bacha bango pona ni. C'est que moi si on a déjà maison na molimo déjà ko ibara déjà atape pas jeune garçon on a comprendre que comme ça ko doit pas boutu mususu akobosa na garçon wana bande ko bazola na biso to Yves d'or ninga bien mais ya tikane ya boulot ke ya boya momi wana bo momi wana ke bomele sous boulot ça perdre on a perdre boulot ça des chemins et tamula nzela mo vérité bien sûr vérité blessaka mais ce que lobby peut vérité pas patron na ye ako perdre te a ke ko ba vérité pas patron vérité parce que patron pas comprendre ma bé o ya moi sinaye ce qui yo moi sel ba de balet solo péter la musap et lo no ko luka sur bana voilà yebango bien patron longole musala ako kabele mbongo ebele abi bon ke ça chemin na yo po ko mona ngai na mona ga yo na mo ga lokwa mutu abi mutakala moi sinanga et simbate donc yo kana yo a perdre moi si a perdre na musala et ça le logo te a perdre notre mbalé voilà bande ko to se calmer na bande ko wala na biso bo pesa ba idée na bino yoka awa e yindi Deborah awa lobi à perdre nyoso mibale Yves d'or beauté d'argent lobby jamais atambwisa no nyoso mibale tant que papa na noyé bité à manger na noango tozo continuer ngasko na ngina tout na likambo piloter sur la route en lukane moyen à faire vivre famille na oui ça perdre tous les deux on me terme bien Yves soki ezagile tiyo te Yves soki ezagile tiyo olinga o sala makambo solo bawana tous les deux koto na jambikile koto na betali solo ya boanya en cas de siko patron eko yebango avant en cas de patron yebango avant patron mangana na ndaku neta na ba patron ngana ebete soki mwasi na yo préparer conséquent non c'est oui il faut être malin pour éviter que mon salaire ma bé Kota déjà virunga yeba déjà que non ah le mara moi 10 francs ne va déjà préparer lango pour le so yindi ngapela créer moi entreprise nanga comment ça ma bongo mais faut bon yone ba olia moi sino bonga libala ce que zala kiyo ngapela pesi ka exemple na yo ke ba olia moi sino libala bongo ne pas ngo beta ko maboko parce que pas na si mate ponga mona maman de rondon la benara quand tu fais le mal fais le bien et ça il y en a un seul mot quand tu fais le mal fais le bien donc au salon mais au salon ikenge
bina ne kenge. Voilà, to comment na suka mais tu comment sinalenga to comment na suka beto zananu. Na ina tuna nanu sikoyo. Ah likamwe yindi boye. Awa mwana mobali pe koto Iva lobi aboya te a continuer so mbale. Awa yo lobi pe aboya. Sikoyo pe Deborah soki aboyi pour montrer que ko perdre no so mbale pe. Auti na pas quand même. Tala pe ka yende ko mobali. Et puis so tali bien. Moi mobali na expliquer ngabi mwana mama wana. Asala rane amour brutal. Donc on a découvert que moi mobali wana ayebi bolingo makasi. Maman na comme obligé garçon wana. Même si so ba côté na flamingo boy. Maman na zo meta amour ya brutal. Donc maman na kude a commis ça le sentiment. Il faut comprendre que maman na to celle là a commis ça le sentiment. Ça dans ba sentiment na pas no ya brutal. Parce que c'est comme si on dirait yebi ka papa trop de boulot. Non, stong yo yebi ke mon belle dans la faiblesse trop de boulot ou ti musala maman musano ni. Fortifié. Mais il a pas grandeur à l'ingara. Bon, on va sentiment de pesa moi na libanda brutalité wana. Mais moi pas papa pe ndako. Et que ça papa pe bien. So ka pas libanda ko ndozwa papa. Pona ngai Deborah Kapinga ka baba mwana mluba solo suba na mbetu. Oh. Hein? Papa, tika tous les deux côtés. Pona nga tika. Tika ba continuer sur. Tika tous les deux côtés. Poso risquer. Ozo risquer papa. Mais soka tiki côté bi balé pe ko lukele ngambu. Soka tiki pe sous côté moko. Tika, pas priser zali na moi ça libala. Moi ça ba kosa la prison. A kosa la prison pas OK la ba. Betango ne kenge, ba mi betango ne kenge. Betane que quand tu fais le mal, fais le bien. Yo zo ba bongo, il veut que yo za moto yo ki bonzambe za katina. Te bonzambe eza katina ngai. Tala muto asuba na mbetu ye mukolo bongo mwasi mobimba so na mbetu bana baluba kindoki makasi alisko muninga a perdre misala nyoso mibale pour asouffrir na famille na ye jamais mona mai continuer randonnage so yo beta randonnage ya surnaturel que ne soit pas mère na basimba robiana hein si ça dit le coloré baksa moi vimbo. Travail. Voilà, merci beaucoup. Na junior Mundele Nzakoma ya forme Chris Brown congolais donc na peso bambote belé maman Pascaline moko ya Congo check na yebiki si je oko komelanga po yo komelaka biso kaka na privé opesa vie na yo bo pesa ba vie na bino mama dongo ma Asmak la canadienne bo s'abonner bo kota bo toto solo la sujet o nanu malé metozo kende mais on est c'est comme si les lots na Congo et comment na kaka makamno c'est comment nango naturel et comment nango obotoli moi ça moninga za nango normal obotoli mobala moninga za normal if do tala bato bazolo baliboso na bango awa lelo sko garçon wana oyo azo senga aide azana posa bo pesa ye idée moko ya bien idée oyo ko sunga ye pas idée oyo ko mema na libulu if ozolo bani voilà idée oyo ko sunga za abetane kenge mabita ngo sama be salango malamu na la conseil mo boye moi lo mo tsholo ba si comme obotoli no mbala mninga mo normal obotoli no mo sa mninga mo normal réalité mo kana ba conseil mo maman na ngai Clarisse Plasma la sexuelle bala ngabi moi signor so mona ba ndenge mo moko donc moi c'est spécial azalara te so banzoto ya bota te so simite raja pembe na mbe simite ouais simite complexe anine sola ba sola yo ya sola on peut ba sola yi kali solo na moi le monsieur ça va nini monsieur ça va bendanage ya asoli trop la mère on a ce que mère le quoi ça peine corps na tout en a père corps on a tout en a moi na mai de sali que coïncidence tout le père na y comme ba le même corps koranko et kotiki kutanisi bango ye a aider père wana amo les que de côté moi mai liane kenge yebela tout la dikulu tala beto ba yo beto tubara plina tout la dikulu tala hein liane kenge entre ta yebela que non ce indi et si matéya bongsa de malé mais moi un franc pour me collègue yinda GDG ma batu bazotala yo Yves na émission que modèle reçoit na bango Deborah Kapinga yebisa nanu pesa na idée na bande ko azolanda biso azolela asala nini aboya mwasi pas mwasi pe alingi makasi ye pa lingi mwasi makasi musala pe alingi musala makasi yango nde vie asala nini mwa mobalo azolela na minute papa ponanga Deborah Kapinga na biso bien
moi muluba o apemba suba na mbetu magetu il va boy na suba na mbetu mais na nga yebi ngote ke moi na muluba nyonso to so za pembe fa suba na mbetu ah wana elobi yo mais wana ngandi mna nzimi ngo boy ngo sema kine conseil nga na pesa yo ya makasi ivona pe okosite conseil nga na pesa yo atake ndeko na mwasi bébé ya pembe le roi yo na yebi ote mena koti sio kaka papa tika obi ko kende ezaka facile mais ko boya atika moi tous les deux côtés yo so ba diminuer yo so ba tika boye atika ya diminuer tika musala tika mama wana po mukolo oyo tata wana ko yeba ke yo au marana moi si na yebi conséquences au lire à mère papa au préparer donc tika c'est mieux que tout qui m'a bango za musika na bango ba lusu ba tuté ova na bango yo laksa bango lusu ni papa na lo kwa o beti mbeli na mukongo o beti lo mobu vraiment pour nga tika qui m'a bango sala vino il s'agit de voyager bander la vie na sika luka bébé na omora bien bossa ne foyer ce que za qui ont de mutu bolia moi sinota akutu ivi mto kotelo mais aboili kamba lia moi sinai et bongo ce que lia moi ça en plus moi ça patron quand mo bola moi na $100 mukolongo luka kata moi opina nzela ozora mto pesote mais papa na kanison mama na po bandaka na ye soka zaka malam alingaka zoto ba dossier na yo akocha ngo mbani pa mobile na ye masalango asalango te parce que azoyo mais azoyo lo sentiment ata pa na nga so mobali mobo comme ozwanga chose na sentiment à chaque fois so munga kida na nga boninga brita nzoto ya peli bende te quand même musun et mon peli mbana donc tika. Voilà, donc balobi eloko eleki ke zali quand même ne bat balbaka ezali ezate menga balbaka ezali po soki na yebaki ne eleki tika autant tika ka ndio ya koloba so na yebaki donc tika mais na par rapport ya analyse au bomoni Ibdor nenga lobi Deborah nenga lobi nga siko na ngina loba boye bande ko continuer toujours ko komela biso débat ce qu'on continue et continuer nango pour te faire sama mobile au conseil à continuer musala to atika mama to a continuer na mama tala mama na likambu yango yo bolingo pe ezaka pasi pona ko boyana to mona kape ba misuna nzelo mona mbala simana ndengo za esili ngana esili ba bundi pe ba famille pe bimina balabala melobi ba mona c'est bon tala bangwana bazoleka donc boya na ezaka facilité mais ndeko nanga conseil quand même oba pesi oyo na ba commentaire ba commenter meka kozonga moi mutu moi muke sala choix moko on ne suit pas deux lièvres à la fois so landa mama na musala eza somo Ibdor bambote na o déjà. OK, prépare-toi à rendre dans le bas. Il y a deux côtés mais prépare-toi pour dans quelques instants au banambang. Donc voilà réalité voilà. Voilà réalité voilà. Merci beaucoup donc là je remercie directement mon très cher frère Jerry Kobetox. Moi mbala zanali tout na mbunzu na mbumana solo voilà et pourquoi pas aussi moi sur subara mingi na mbetu masuba na yango carburant n'est pas que pour bien ça n'est pas baluba pas de problème. Merci beaucoup à toi JD Iloua mon frère mon pote de longue date vers ça artiste tonton Paris Oyebi Baspadjar Massa auto ça là on te colle ensemble Drac Schengen ça Cédric ça Konzo le roi de Belgique mon ami et HM garçon de luxe héritier hein, mon frère Mo Théâtre Vanessa Compressor et pourquoi pas aussi à toi Azmak la canadienne de la part de Jerry Kobetox toujours Toto Moulara comment est Liboso mon vieux mon papa Dodé Mavumisa place aux Ali Bambo Théâtre non c'est la septembre on est dans la Zamaso et pourquoi pas aussi à toi chérie d'amour darling love Ritzma ya babi mupanzo nandi na mona le vieux Sibu Mutombo Congo check bendele ko ya yango ne makambu ngai tela ninge sujet komi kitoko to komi na suka vraiment bo tenir biso rigueur te ngai ya Jolwemba moi ça pembe Jolwemba yo moko landi sujet o moni ninge zo kende na busani
na bosani darling ngolo babanda kala na te. Ah, salino darling. Ça ba moté na batu ba no. Bambote nange bile vraiment na mbala pembe. Mbala pembe donc nga binga ke mon président moi papa na nga kati. Papa sola bien na moi na fungwela moi ni mutema. Jide luluwa. Dans la PC bambote belé bisika zali na PC na yo pe gérer. Bon mo bambu maboy. Vas-y rapi. Oya boya nga se mokina on a PC bambote na ngai. Na bayi nyonso to baninga. Moi qui aza ennemi na nga. Pesa mbote te nga pesa ke mbote. Voilà, donc comme déjà na suka, ceux qui bo sepela ki makasi na sujet oyo to saela ki bino ya garçon oyo apona mama to apona musala ezali grâce ya Metitima derrière la caméra et puis réalisation. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de la presse. Et bato bozolo ba kembu mo za na lilongi wana ezakiste te pour ça kiste na za na mongo na sala opération. Vous tapez à côté. Ah bon? C'est bon. Donc, tu écoutes la semaine émission, monsieur Zoya, tu conseilles la minute. Si je peux continuer à Kokoma, na Congo check, il y a beaucoup de choses qui tomber. Na pesimbo te na dodé ma vomisa, moto nanzambe. Notre papa Daddy, papa Sibu Mutombo. La Bible est en train de manger Jerry Kobetox, ça c'est la Congo check, et c'est et puis terre sensible quand on a bango côté kuna. Petit moment nous sommes à l'émission à Poto kuna kanga bango. On check en direct Allemagne et puis la Kinshasa. Merci beaucoup. Kimia Pemisala et ça toujours dans ma boîte à la vie. Moto à côté de Kamamoto, l'issue du colon l'issue. Bye bye, on se retrouve pour l'émission Koya. Ciao. Comment check TV? Yasi Mutombo. Comment check TV? Yasi Mutombo.